Ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de l'audience de ce jour, je vous invite à prendre place à la tribune le commandant troupe, le commissaire principal Sambia Wasambia. À vos ordres. Justice et belle à Dieu. L'opération Zéro Koulouna consiste donc à traquer tous les Koulounas qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Et c'est à partir déjà de ce week-end, nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Koulounas jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Ben bateau bazana ba preuve koloba ete OPJ moko azumbongo ya Koulouna et ka libéré bo dénoncer na OPJ wana bakokanga ye bakosambisa ye en flagrance pour terrorisme, complicité à terrorisme, yepé loko la rozala condamné à mort pe toko exécuter peine de mort wana. Information. Yo, vous avez une information, yo. Banana boutou, vous avez une information. Ah, ils ont des buissons. Golf boy, a été. Voilà, bonjour très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ngonga Bokotala, Enoch Binta au reportage. Merci en tout cas de vous abonner massivement dans mon compte, vous aimez tellement beaucoup. Alors, au Bokuma Bakukitsa, Bazali Bongo, Bakuluna, au Wapi, la police, et Kanaki Bango, na bouclage. Bamsusu ko bunda, Bamsusu ko papa machette, na Kanluka. Au bord qui t'a dit pendant bazar il y a Kanluka. Donc bazar plus de 100 Koulouna, mais les lots 73 des bazar qui présentés. Les lots 73 des bazar qui présentés. Na Misu il y a ministre de la justice Constant Moutamba. Donc ba vidéo msu boromona ezo nase ya ba nase nanga boromona ba vidéo msu et d'autres vidéos je vais commencer à poster malem Enoch Binta.
poussa na liboso wana Bopeta Utuna. Bopeta ye wapi? Nyemba Makumbi Alfred. Nyemba Bopeta botanda mandenge bazobenga bino yoza mutu ya misatu. Bopeta tambola. Loboko Bomosha Babole. Bomoko te tika bango tika ye makambo etali yo te ozokota. Mavakala Landu. Mavakala allez-y. Tusevo Nzuzi Blaise. Tusevo Ndeko Kiala José. Ndeko Kiala tambola. Yengo Mukuluka Jérémy. Kubando Mateso Rashidi. Kenayako Ndangala Die. Odive Bila Zakari. Ngolomino Nzazi Nathan. Kimai Makende Ove. Bosala pa moko liboso. Ba mo suba kuna ndasi. Masista Tumba. Ndasi makuna. Kuna ndasi. Luzinga Matonda. Diamalembe Lowa Armand. Loba mikweza pona yo. Francisca Tumba. Tumba nani? Tumba Kiyungila. Osalaka musala nini? Nalala bana restaurant. Yo botani wapi? Nabota na Kishasa. Obotani mukolo nini? Le 22 mois nini? décembre. Année nini? Allez bana goye bati. Silence. Vous en âge Le 23. Vous en avez 23 ans. Vous en avez 23 ans. Maman. Papa a bottu au comment il est. Yungila. Yungila nani? Kumba. Vous en avez combien moko? Yungila eko mamboka. Nde kombo. Vous en avez papa kombo moko? Ignace. Azala bomo ito akufa. Akufa. Bongo mama comment il est? Agnès. Agnès nani? Voilà. Olobi? Voilà. Fuala. Aza na bomo ito akufa. Akufa. Oza originaire ya village nini? Gidinga. Olobi? Gidinga. Gidinga. Numéro 7 C'était le bail du salut. territoire. C'était le bail Province. Province de la Mbiti. Oza mutu ya wapi? Abishasa. Ekolo nini? Mutani. Batandu bafandi wapi? Etala bango. Congo Central ko?
Oyebite. Na papa ne ana yebisa biso. Papa bande kolonga ndenge wana. Oza mutandu. Tandu baza bato ya Congo Central. Oyoki? Tangi classe nini? Deuxième. Deuxième ya muketo ya mukolo. Deuxième ya nakataki. Ya wapi? Zezaka ya mike ya primaire to ya secondaire? Secondaire. État civil. Bala? Na bala di na kuna. Kabwana na mbala. Toko bali. Bango tu basoka na ba deuxième belle. Toko bali. Na bota. Toko bali. Yo oza marié, oza célibataire. Na célibataire, na na mtoka. Alobi? Nazana na mobali ka to sala ngai. Likango. Oza célibataire. Obota bana bon. Batabi. Ofandi na avenue nini? Panju. Avenue? Panju. Panju. Numéro? Olobi? 33. 33. Quartier? Bonga ya kindela ya kuna sika. Nalakola Kingasani. Komina Kingasani. Nalakola Kingasani. Tolo bali ofandi na komina Kingasani. Nalakola na seba suna bota mia apona kila kola patata leki. Tolo bofandi wapi? Ngala bali siko na mpantu le militaire sana mpantu na famia mama. Panzu eza na komini nini? Seremba. Sava, kendo fandi. Mwana mboka Luzinga. Sabiso kombo. Mikro wana eza pona yo. Bopeto Kutuna. Bopeto Kutuna. Alias nani? Adonai. Alias Adonai. Yo botami wapi? Na Kinshasa. Pesa biso mokolo botami. Les 5. 4 mois. 2011. Adonai. Omoni teke na 2011 ekamwe. Yango moko 2011 ekamwe. Etali yo, etali na mbulo zoloba. Bozoko kanate. Papa na ana 13 ans. Olobi? Na ana 13 ans. Ozala 13 ans. Ça va. Papa aboti yo komone na. Papa Alain. Malembe. Silence. Alain nani? Alain Kutuna. Tozo yo kate? Niko wana eza pona yo. Alain Kutuna. Azala bomo ito akufa. Ana bomo. Aboti yo na mama nani? Clarisse. Clarisse nani? Bumba. Azala bomo ito akufa. Ana bomo. Yo oza mwana village nini? Kisantu. Kisantu eza na province nini? Province ya Kinshasa. Silence. Yebela yango ke eza na province Congo Central. Toyoki? Otangi classe nini? Nana 6e. 6e nini? Nana première C. Sikoyo, yebisa biso okata classe ou bien otangaka? Natangaka. Otangaka. Na ane nini? Na classe nini? Nana première C. Otangaka wapi? Na Epetombo. Eza wapi? Yana Mungafula. Yo bala? Ti.
Obota? Te. Ofandi wapi? Nabaya na matadi batu. Avenue. Avenue de la Source. Avenue de la Source. Numéro? Numéro 8. Numéro 8, quartier. Carrière. Olobi? Carrière. Quartier Carrière. Commune? Commune ya Mungafula. Tribunal Eyoki. Comment on a Luzinga? Luzinga nani? Luzinga Kabe ya Matonda. Luzinga Kabe ya Matonda. Matondo to Matonda. 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 Obotani wapi? Abota mna Kisasa. Esa biso mokolo botani? Le 23 décembre. Année? 2005. Osalaka mosala nini? Natonga. Kotonga nini? Pe. Ilamba. Papa aboti yo kombo nani? Matonda. Matonda nani? Na ebika Matonda. Aza na bomoi to akufa. Akufa. Ebongo mama kombo nani? Na ebi koma ndako ya mboka na ye. Mama? Oyebi kombo mama te? Ya mboka na ebi Na te. kombo nani? Oyo bayingaka ye. Kombo nga na yebeli ko babanda ko benge mpona mona ye. Baba ngai kobenga nani? Lita. Nani? Lita. 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 Aza na bomoi to akufa. Akufa. Oza mwana village nini? Popo Kabaka. Secteur. Oyebi te. Fumu na bino babengaka nani? Na ebi te. Province. Yebaka eza kwango. Toyokani? Otangi classe nini? Natangi na suki na 4. Quatrième année nini? 4 humanité. Obala? Te. Obota? Naza mwana. Mwana moko. Ofandi wapi? Nava na Kalu. Avenue? Abe na ebi te po kuna na ke naza mopaya. Olobi? Abe na ebi te po kuna na ke naza mopaya déjà 3 jours. Osalika 3 jours, hein? Obanda kofanda wapi afa wana? Nazalaki na Congo Central epai ya Oti Congo Central, oye na Kaluka. Awa toza epai na bino. O Kaluka ko? O Jamaïque. Kaluka. Quartier. Des quartiers Luka. Commune. Konima Ngale. Ça va. Fanda. Bon. Kombo oyo bakumisaka yo. Alfred. Oyo bakumisaka yo. Alfred. Alfred. Yo botami wapi? Na Kinshasa. Pesa biso mokolo botami. Le 10 décembre 1900 combien? 2006. Bamaseba masolo ya kwanga botikela bateke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.